Donc Copperbox Arena jusque là solo baba bongo mais tous la précision te tout là ndenge za kokende parce que tu as évolution et Ebola aux la République démocratique du Congo jusque là pour toute délégation il y a ba supporters il y a ba léopard oyo bazan la Belgique ba hôtel bango pendant 21 jours pour na ba senzi mususu ba koma giti na point que ba bando comparer Fali na Jibé o Jibé asala ta la moitié carrière ya Fali te o Jibé asali na musique Fali ti na asali ngota Fali na asali no côté Kobeta basala les problèmes était mais quoi apporter nini na musique congolaise autotune mais ba Jibé baza bato ezake ba apporter belé na génération na bango ba outi dans les néants oh lelo ba koma na sommet ya musique pas seulement na Congo mais en Afrique tant autant ba grand artiste en Afrique africain ba autant ba Jibé Ayosa anniversaire fallait la faire payer à côté croyant que Kofi a quota te Kofi a tika fali na sindi ba yembi banda mobimba ndenge zalakati na suka tango ba silisi Kofi a koyemba yemoko donc atiki dans sa tête bana misala ba yemba ok ça c'est une chose deuxième chose tout kota me puchat pour président auto kata gâteau tout kota ka sene puchat tout nangani Kofi Anton tata mobimba ye est-ce que le marionnette de Yves Kambala vous a dit ça comme ça? Président Bina tata mobimba le président déçu, c'est moi qui fais ma lecture, le président déçu a dit au vent dans la kiti. J'appelle notre star, celui qui fait la fierté de notre pays à travers le monde. Il fut chef d'orchestre des quartiers latins. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, j'appelle Fali Ipupa Papa Nakeina, la grande star. Voilà, message Zaki Bongo. Boluka erer, boluka logo nini, et kosala kenon motoyate. En ce moment-là, on observe Batunyoso, Batelemi. Mais Fali était hésitant. Ça, il faut le reconnaître. Il était hésitant. Avant Dinan, seulement il devrait se concentrer. Et puis, à un moment donné, il y a eu une petite concertation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Amati, Tango Amati, Bayembi en duo avec Kofi Olomide et le quartier latin, na podium Moko. Donc Kofi Olomide, Nafali, et un peu plus retranché, Cindy, mais Yepe Azako Koyemba donc en cœur. Voilà ce qui s'est passé. Et l'ambiance était l'apothéose Batouba Beti Maboko Nani a télémakité. Nani a télémakité Nakati a soirée wan. Batoutou Batelemi. C'est ça l'histoire. Moi j'étais là, témoin. Et je pense que j'ai commis na souka à Kiti. Ok? Tant fallait à Kiti. Comme Batouba Pena Nakati na piste. Mbalamoko Kofi a enchaîné avec Tata Mobimba. Comme ça, Batouba continuer na piste Kobina. C'était ça. C'était l'apothéose. Et quelques minutes après, annoncé, après, Dansouana, annoncé sorti que non, chef de l'État, Azo s'est retiré. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, yo biga mon condition qui a accueilli, batutu, komo kene na bango. Ne Batouba telemi. Et na monaki, Maman Denise, na Kofi Olomide bazo solo là, et puis alandi Kofi Olomide alandi mokonzi babando solo pe na chef de l'État, parce que côté ngazaï te côté moko alandi chef de l'État babando solo là na chef de l'État makamu na bango soki na makamu na bango ba solo là qui na chef de l'État, les gens ont entendu des choses autrement. Ça eza itali bango parce que itali bisoté. Mais au état qui biso ezali que concert et betami les deux artistes Yaya na Leki to papa na mwana. C'est à vous de choisir bayembi ensemble. Et la vérité, il faut bon noter les lots ezali que
Fali a joué avec Kofi Olomide na podium Moko, accompagné par le quartier latin. C'est ça la vérité. Oh, Fali, soyez pas ngaba manqué, mais ngapa na pas ngana olobaki, Fali faut respecter Kofi Olomide. Kofi Olomide a muninga noté. Pour la mona ba warrior. Bon, on reçoit, on va nous comparer Fali na Kofi Olomide. Il y a pas match, il y a pas photo. Kofi déjà na talaka mota na battre record na 1000 chansons. C'est taboulé. Mais les locaux Kofi Olomide alika na banzemo. Ce que mota na to fande boka pour yo le coup misa Fali, on va ignorer Kofi Olomide. Pipi dongo, nana kocha tembe, na feregola, pipi dongo, nana kocha tembe, na papa chéri, j'aime bien l'homme de tout droit kaka ti na ti, pipi dongo, nana kocha tembe, na vena nga kwa kibaka, leve kimbombi, balobi, zukanta ku générique, eza koya, clip déjà c'est salamaki, donc, bientôt eza kopima, na fin, ya juin awa, bozo zwango, na ba plateforme nyonso epi na YouTube na yeso kobeti Marie-Paul TV oza mobimba okoti ozwa clip ya Zukantaku avec impact na idéologie pipi dongo na kocha tembe na ba léopard na biso ba beteli biso Cristiano po to beti na Portugal te to beti na Cristiano et on a moni to beti Cristiano yemo ko comprendre que il faut ko ti baloba ke biloba loba ya oh, l'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, ils ont Diego Kao. Nous avons Diego Kao a découvert, n'était pas coûteux déjà à Congolais Basalaka. Il y a une réponse de Pesaki. Diego Kao a découvert, n'était à coûteux déjà à Congolais Basalaka na Bangoana. Ba Congolais Mbalaki sait que oui, à Wande, et c'est comme Maya Mounene, na Maya Moukie, et so Koutana. Donc, c'est-à-dire que Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Mokil Mobimba, Bisikano Subozwami, pour na kolanda émission na Bino Awa, bon s'abonner massivement na Denzel West TV avec un partenaire idéologie, s'abonner massivement, liker, partager, commenter, naza besoin de commentaire na Bino et au salanga eloko pour yangone makambo. Lelo to solo masolo ya bale. To solo ni masolo ndenge nini mamu ya bale léopard après 52 ans première bi oh wisa auto tchela biso depuis to beto to kendaka na mondial na ba soki ba 73 soki ba 66 wana nde to lobaka et ya tour yo soki troisième fois pour to ke mondial après 52 ans to ke mondial mais to tchepe na première bi to beta mo masolo nango ndenge pe mokonza mboka kuna ayambaki bato a solo la na ba Congolais na États-Unis. Et puis to obeta pe ma solo ndenge nini makambo za ko kende ya ndule et na vidéo oyo uti ko tambola awa ya vient na biso Zacle na moni vient na biso Zacle à répondre vient na biso Yves Abdallah et nani Yves Kambala par rapport à la situation où c'est pas ça qui na cité de l'OIA à na cadre anniversaire du chef de l'État et puis vient Yves Kambala a été relaté les kamundenge zalaki et puis a fini mon douté mais tu as remona viezakle ayaki pe asali riposte c'est no yaya qui doit défendre Fali mais or na ndenge pe ya kolanda vient absolument Yves Kambala tali ko finga Fali te to lobi mabe pona Fali te mais du moins à le relater ki ka li solo ndenge zaleli et to mo na réaction il y a vient absolument Zacle wana za pena nkambonga na kokota te po il a makambo biso to zakite to mona kite bango lo kwa bazalaki yango to za kotala bango kaka ndenge ndako za kozika to la bino image yango to la bino pe image ya annonce à clip ya Zukantaku ya vient sur Marie-Paul et puis to robeta masolo ndenge nini ndule eza kokende faire égola Jésus de Nyons le padre Nika Boroni na oyo toza koloba na minute oyo faire égola
lelo orchestre mobimba ekati Brazzaville pona mariage ya honorable Claudia Sassou na Claude Wilfrid Etoka, les dragons de la monnaie oyo lelo mariage civil na religieux et gozala je crois vendredi na samedi talatine esali que frère egola zonga lisusu na Brazzaville pour robeta ko sepelisa ba marié ko sepelisa ba invité na cadre ya mariage wana frère egola zo katsa au grand complet na équipe naye avec impact toujours na idéologie. Album Code 16 ndenge toza koloba bona minute oyo album Code 16 eza ko préparer kitoko moko kondima te niveau eza ko préparer kitoko moko kondima te mais tango eza kobima bo pikle to wanda mbango nga na avertir album nyonso eza na terrain même bao ba na studio Code 16 eza koya na moto ya blague te pikle to banda mbango oh na lobaki te na lobby donc vraiment que album Code 16 eza kitoko batie banzembo namoni Blaise Créateur namoni animateur na biso nani komone nani Prince Dangola atie nzembo puis générique kozala pena namoni Mati de Gaulle Marc Aouz Yailous Igor Balo Igor bango pe batie banzembo baza mo ebele baza mo ebele o batie banzembo na kati album yango bino mo boyebi ke ye mo pe Papa Hervé ayimbi na kati wana ekozala pena deux fois te ba surprise eza na kati album Code 16 moya kolobela yango eza te parce que toyebi ke Papa Hervé auti kosolola pe na Econ featuring wana toyebi te featuring na bango eza na kati album Code 16 parce que faut oyeba bien Code 16 na kati nango eza na banzembo oyo ezali otolobaka style urbaine et puis style oyo ezali congolaise donc la rumba et puis bokozwa musique urbaine ekozala na kati oyo Papa Hervé bombeli bato secret ekozala pena suka na album ya kafu ye mo alobi ke nani atikala koyemba bongo te nani atikala kosala bongo te donc Code 16 eza koya bo pikle to bandaka mbango ekozala pena kitoko joli tika na fandisa bato tout oyo balingaka BG Manda naza kofandisaka mama Bea Kanam mama Bernice Kifaya mama Bernice Mbumbu mama Brigitte Bitangi nakopesa pe Isabelle Mpolo depuis Johannesburg napesi mbote na Odette Mbongo maman na Milka depuis Rotterdam na fandisaka maman Claudine Masaka ya parti politique à rep excellence Gilo Wandomboyo yebi toujours nde tokendaka nango Henriette la maman André la Gauloise kitoko joli sœur na biso kina na peso pe mbote Alpha Kiala mkonzi ya bandal na pesa mbote lisusu na nani naza kofandisaka Chico Lubanda deux fois maître bazala ba maître bakosa di yo pe naza likolo ba maître tout Chico Lubanda deux fois maître na pesa pe mbote na Jean-Claude vient na biso Claude DG OBK Claude Mavambo na pesa mbote parce que ozali vient na biso ya kati na pesa mbote place oza wana na pesa pe ingénieur fo na Paul Maréchal balobi Gaulois Mbengu bientôt en marche avec impact toujours na idéologie Sylvain Kimpulu Gaulois depuis Matadi na pesa mbote na pesa ba master tout ba Raïs na pesa Belvédère Grâce de Gaulois Cigar Zola Gouve les Gaulois Fiston Frappe Héritier Iboula Naomi Yaba Nana Kabena Isaac Kande Kelly Mabungu Dina Million namoni pe Tarik Ngangu mwana ya Nzambe Tarik Ngangu ya Nzambe namoni pe Ismaël Poutine napesi mbote napesi bamasa tout tozali na bango na Matadi vraiment elegaki tellement kitoko mingi na ebite so eza na bosen na batu Alex Ngando napesa be mbote na nani susu
Richard Mepe pas zalaki donc bamasa oyo tozali na bango kuna peut-être na kobosana na bato oyo nyonso tozalaki kuna nde kaka ezalaka tobanda yango bien victoire to match nil ya Léopard donc kobeta match nil oyo tokepe na Léopard eza lokola victoire ya RDC parce que ndenge tobandaki komona match wana tobanda kobanga nde Cristiano ezali nango Portugal te tobanda kobanga nde Cristiano toyebi ke ye asalaka bamiracle tolinga tozwa 24-0 mais tala nzambe na bolingo na ye akenisi biso moko oyo eza ke wisa RDC pour la première fois tokende na monde oyo tomarke mpe na bi po tokende na bamonde tozonga na ba 0 but mais oyo toenkesia mokili nde yebi mais ya tour oyo nzambe loko apa aosoutenir Fati makasi nzambe pa osoutenir Fati po Fati ana ngenge fo oloba yango Fati ana ngenge ye moko azalaki wana azalaki wana na stade na États-Unis elongo na famille na ye mobimba je crois que na kotiela bino image bomona na match ambiance oyo ezalaki et puis na chef de l'état ndenge nini asolai na bacongolais bokomona mpe na Chancel Mbemba oyo ntango match esesilaki baokita famille na ye bana na ye bakoyamba ye ezalaki tellement kitoko bokomona mwa ambiance wana bakotiela bino image avec Alex Ngando mwana ya bamama oyo napesi mpe merci mingi na Chacha IGF Dina Million Olivier Ilonga Charmain mpe kitoko joli et puis na kobosana te Kolo Drone hein? Donc les chevaliers Jojo Tambo mwana mama Safi Manzenzi napesi mbote place azali mais tolanda na image et puis tozonga pour le Kenesco Masolo kitoko joli. Il n'y a personne sur Wissa, parmi les collègues qui se demandent où étiez-vous, les amis? Belle détente et une qualité technique au niveau de cadrer son coup de tête. Yohan, cet après-midi, ton nom rentre dans l'histoire de la République démocratique de Congo comme étant le premier buteur du pays en Coupe du Monde. C'est quoi ta réaction aujourd'hui? C'est une réaction d'un petit gamin qui a rêvé d'être footballeur, qui aujourd'hui a réussi de marquer un but, qui représente beaucoup pour notre pays. Parce que voilà, à chaque fois qu'on joue, à chaque fois qu'on porte ce maillot, voilà, c'est un poids qui se porte sur nos épaules. Aujourd'hui, voilà, on joue pour des millions de Congolais. On est conscient qu'à l'est du Congo, il y a la guerre, donc on sait que ce genre de moment, il faut leur montrer qu'on est résilient aussi, qu'on est fort mentalement et qu'on veut avancer ensemble et que mentalement, on lâchera jamais. Les supporters étaient là ce soir, mais on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas pu venir. Bien sûr. Le message aussi, vous voulez leur adresser? Aujourd'hui, je suis content, je suis très très content d'avoir vu beaucoup de bleus. Voilà, il y avait la famille des joueurs, il y avait des fans qui se sont déplacés, qui étaient en plein milieu de beaucoup de Portugais et qui, voilà, chaque voix a compté ce soir, cet après-midi. Et voilà, c'est ça qui nous a poussé jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, on sait que ce point-là, il est mérité, il a été difficile. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné ce point-là et voilà, d'avoir une perspective meilleure pour le futur, pour les prochains matchs et d'avoir un peu plus de confiance. Chancel, des milieux, Chancel, Aboma Cristiano, Chancel, oh,
nayoki mawa nayoki pasi pe motema artiste et musicien junior oyo ayemba na quartier latin asala vocal à makasi ezalaka vocal nini après vocal na ye ezalaka na soki titre nzembo yango kozala pomme verte après vocal na ye nde ezalaka dakumuda alandaka dakumuda nani junior yango ayembaka nini vocal nini asukaka yango likolo donc après dakumuda alandi batumbelaka nzambe soki mpe mbeka soki mpe bavocal wana donc artiste autotika biso esali mpena pasi makasi je crois nakotikela bino moi exprès mpo bodécouvrir mpe artiste yango tokolobaka ke nayebi te soki Koffi Olomide akunda ye oyo azalaka na poto akimaka na poto batikala na poto ntango baartiste nyonso bakendaka na ba mirage bango nyonso ndenge bafere bango tunde balongwa na bafali ezalaka voyage wana ntango bakendaka lelo nde toloba boye nzambe azwi molimo na ye tika ete molimo na ye epema na kimia donc tolanda en image epuis tozonga tocontinue masolo Merci beaucoup, et salut bien. En tout cas, à Tolbara, mes condoléances na famille, il y a Junior, et puis mes condoléances na famille à Quartier Latin, et puis la musique congolaise, autre perdre un bon chanteur, ou Ayem Barakitoko. C'est Pélissa Bissopi na vocal, tout le monde. En tout cas, mes condoléances na famille. Ou on appelle Simbote na honorable Jérémy Kala, lobby indépendant, donc, akanga komi na Kasavubu, akanga Funa, député na biso to votara massivement na Funa et puis massivement na commune ya Kasavubu. Jérémy Kalu, nazako lelo mabe, nazako lelo kaboyi, na lelio kakaboyi, Jérémy Kalu. Honorable Jérémy Kala, yondo yebiti. Et ça l'est bien. Musique eza kokende ndenge nini siko na linga ya masolo oyo biso ozalaki te na boyi na tia ya oyo ya Zacle bokoloba na nga ke yo na tieli bino ya Zacle mais nayebi te réalisateur nde ya omona nga alinga na tia bino mpo omona ndenge nini bitumba ngo ndenge ezali na boyi na nga na tia oyo ya Zacle otiela bino ya Yves Kambala ndenge nini alobi mais namoni mpe ke po ezala bien na otiela bino na oyo ya Zacle bino moko bopesa réponse et puis bokomela biso na bacommentaire nani aza koloba ya solo mpe nani aobuka lokuta nani afingi moninga na nani alobi afingi moninga te po ezala te kobesha tia commentaire afinga bato Abouba Masitu Marcelin Lassens John Baya Noëlla Kanyeba fils aîné depuis Djobourg en tout cas tolanda en image et puis tozonga qui n'était pas dans le protocole. C'est Cindy qui démarre. Joyeux anniversaire. Fallait la faire payer à côté. Croyant que Koffi à Kota. Koffi à Kota te. Koffi à Tika Fali na Cindy ba yembi banda mobimba ndenge zalakati na suka. Pas comment va silisi Koffi à Yemba Yemoko. Donc à Tiki dans sa tête, bana misala ba Yemba. OK? Ça c'est une chose. Deuxième chose, tout quand on est pouchat, pour président, autokata gâteau, tout quand on est pouchat, tout n'a rien. Koffi Anton, Tata Mobimbaye, est-ce que le marionnette de Yves Kambala vous a dit ça comme ça? Président Bina Tata Mobimbaye, le président déçu. C'est moi qui fais ma lecture. Le président déçu. A qui vous vend dans la kiti. Bakonzignon, fallait pas quitter la podium. Bakonzignon, sur Yamboka, presque. Bayaki na messa fali. Alobi Koffi t'a humilié, il a humilié le chef de l'État. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Moutaï Kozok Saliko, président, sécurité, la protocole Bamouni. Babani ko menacer Koffi. Ta
d'avoir humilié le président, d'avoir humilié Fali. Beaucoup pas, même pas Fali, mais le président. Parce que n'est pas salamité. N'a sauté étape, pardon, du Missangaï. Jour, il y a anniversaire. Il était question que Kofi n'a Fali Bakouta n'est pas président à 15 heures. Bah, ça la briefing, va se réconcilier. Et pas président. Le malhonnête d'Yves Kambala ne vous a pas dit. Kofi a été. Kofi a manqué du respect au président. Il n'est pas venu. Kofi n'est pas venu. La preuve, quand Kofi démarre, tant que Kofi a mati na podium, avant Yemba, à l'obi na Chiluba, moi na mon chan Zubu, kabatu ba mon chan mon Zubuto, faut mon fouille la lousse. Bah te belé ba comprendre pourquoi Kofi a demandé à Sengai pardon. À l'obi boy, moi na soka ziki sindako, ba tumbare na katanda kote. Mokonzi, Limbisanga, Yokelanga Mam. A répété encore 5-6 fois, ceux qui étaient dans la soirée étaient là. Est-ce que Yves Kambala Yokelanga Kamwana? Voilà des malhonnêtes comme ça. Vous venez à côté des artistes, là où nous on cherche que paysan là, vous venez avec des mensonges et des contre-vérités. Pardon, Kofi Sengi Mbalanga, le président de Chiluba, Yanni. Parce que Babengi 4 fois dans mon Konzamboka à Yambité. Le président était déjà déçu, mais content. Alors, il devait se racheter parce qu'à la fin. Kofi a eu parole. Abi, maintenant, nous allons chanter pour l'honneur du chef de l'État. J'appelle notre star, celui qui fait la fierté de notre pays à travers le monde. Il fut chef d'orchestre des quartiers latins. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, j'appelle Fali Ipupa Papa Nakeina, la grande star. Voilà, message Zaki Bongo. Boluka Erer, Boluka Logonini, et Kosala Kenon Motoyate. En ce moment-là, on observe Batunyoso, Batelemi. Mais Fali était hésitant. Ça, il faut le reconnaître. Il était hésitant. Avant Dinan, seulement il devrait se concentrer. Et puis, à un moment donné, il y a eu une petite concertation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Amati, Tango Amati, Bayembi en duo avec Kofi Olomide et le quartier latin, na podium Moko. Donc, Kofi Olomide, Nafali, et un peu plus retranché, Cindy, mais Yepe Azako Koyemba donc en cœur. Voilà ce qui s'est passé. Et l'ambiance était l'apothéose Batouba Beti Maboko nani a télémakité. Nani a télémakité nakati ya soirée wana. Batoutou batelemi. C'est ça l'histoire. Moi j'étais là, témoin. Et je pense que je suis encore le premier Oyo à lobby Oyazalaki. Batoutou batelemi. Babeti Maboko. Fali tango asilisi tranche na ye. Asisi Koyemba. Nzembo komi ye moko azoyeba ke komi na suka akiti. Ok? Tango Fali akiti. Comme bato apena na kati na piste. Mbala moko Kofi a enchaîné avec Tata Mobimba. Comme ça bato ba continuer na piste kobina. C'était ça. C'était l'apothéose. Et quelques minutes après, ba annoncé, après danse wana, ba annoncé sorti que non, chef de l'État, azo se retiré. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, yo biga mon condition qui a accueilli batutu, ba komo kene na bango. Ne batu ba telemi. Et na monaki, Maman Denise, na Kofi Olomide bazo solo là. Et puis, alandi, Kofi Olomide alandi mon konzi babando solo pe na chef de l'État. Parce que, côté Gazaï, côté Moko. Alandi chef de l'État, babando solo la na chef de l'État, makamu na bango. Soki na makamu na bango ba solo la ki na chef de l'État. Les gens ont entendu des choses autrement. Ça, c'est Itali bango parce que Itali bisoté. Mais au Itali qui biso ezali que concert et betami, les deux artistes, Yaya na Leki, to papa na mwana. C'est à vous de choisir, bayembi ensemble. Et la vérité, oh, il faut bon noter les lots ezali que Fali
a joué avec Koffi Olomide na podium Moko, accompagné par le quartier latin. C'est ça la vérité. Biso wana eza ba image on a tieli bino eza par rapport ya mbutu nde tomoni makambo elege na présidence na kata anniversaire ya chef de l'état. O fali soyez pas ngaba manqué mais nga pena pa nga na oloba ke fali faut respecter ka Koffi Olomide. Koffi Olomide a muninga noté. Pour la mona ba warrior. Pour nous joie, pour nous comparer fali na Koffi Olomide. Il y a pas match, il y a pas photo. Koffi déjà n'engagera talaka muta na battre record na 1000 chansons. C'est taboulé. Mais les locaux Koffi Olomide alika na banzemo. Ce que muta na to fande boyka pour yo lingo kumisa fali, o lingo ignorer Koffi Olomide. Pour façonner fali na degré nyos. Pour na ba sense mususu ba koma giti na point que ba bando comparer fali na JB. O JB asalata la moitié carrière ya falite. O JB asali na musique faliti na asali ngota. Fali na asali no côté. Kobeta basali les problème était mais quoi apporter nini na musique congolaise autotune. Mais ba JB baza bato ezake ba apporter belé na génération na bango. Ba outi dans les néants. Oh lelo bakoma na sommet ya musique pas seulement na Congo mais en Afrique tant autant ba grand artiste en Afrique africain ba autant ba JB mais fali lelo oezake soubasima na epo mota fabriquer le roi fufu abandine pena ke azue na kibinda le roi a dansé a fabriquer a commission chanter apesi yo nyonso esengeli kopesa yo pour que lelo ozala ozali et lelo ozwi bamapapu omanomata mwa likolo omoni ke wi te nde eza na obeta mama na biso na papa na biso epuis neti mpo na likambo ya réconciliation ya Koffi Olomide na fali eza likambo te ke oyo bamati bango podium moko pamba bayemba non réconciliation ya Koffi na fali eza na makambo ebele na kati il faut bayoloba na makambo oyo eza ke oyo alobi ya ye oyo pa alobi ya ye ekozala bongo te fali asali mpe Koffi Olomide mabe mingi biso nyonso tomona ngo awa est-ce que kobenga fali papa na keine insulte oyo toza koloba ngo wana ke Koffi abandaki koprovoke te kobenga fali papa na keina po keina aza mwana ya fali po azala na mokili po fali lelo mpe ezalaki azwa mokanda na poto se mwana wana keina mais lelo ekomi lokwa neti kotanga kombo keina ekomi insulte mais nayebisi kaka fali naza kobandela phrase oyo omoni nzambe azalaka juste soki mwana wana lelo akoma lokwa neti fardo mpo na yo yeba ke na mikolo ezali koya nayebi te wana eza makambo ya nzambe soki mpo yo okokisa 70 ans me na mikolo ezali koya eza na problème oyo okota nzambe akosoumettre yo mpo koma na point ya makolo ya mwana wana mpo nzambe azalaka juste nayebi te likambo nini okomela no souhaite pete me na ye nde nazomona viens de biso oyo ranson aloba nini tout se paye ici bas donc biso nyonso tofuta oyo tosalaka na se awa soki ezalaki Koffi Olomide yo futisaki masumu yebake yo mpe na masumu na mabe osala bato yo mpe baofuti yo masumu a bon attendant na bona nga naloba ebele mpo olobaki yo nafingi bino makambo wana oyo ya oya ya cité union africaine nga nazalaki te moyen natya commentaire ebele eza te mpo nazalaki te toyoki kaka nde biso nyonso toyoka sikoyo bato bazalaki bango nde bakomi koswana mpe bazoya koloba yango no bino buku tolanda tokende biso na sujet mosusu via na biso Kwaki Baka Marie Paul asalaki video moko mpona kosouhaite joyeux anniversaire na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton le déboulonneur du système Auto Kokisa 63 ans d'âge et puis na vidéo ya annonce ya clip oyo eza kobima na fin du mois ya juin Zukantaku
avec impact na idéologie, tout landa en image et puis tout zonga, tout désannoncé. Et nous voici en prolongation. Léopard prenne le ballon. Corner de Sipenga. Sipenga envoie en surface, Kakamoulate. Troisième, c'est le but. Merci, capitaine Chassel Bemba et l'entraîneur Sébastien. Tugelo Kumoto, Yamisho Poutou. Biso biso merci na bino tout na pesa mbote na batu tout balingaka BG Manda na pesi mbote na héritier qui est taï sentiment le grand père ou héritier vous qui na la crèche na refandi saka Charlie Kabanga le cadet de la famille Mike Mwamba yo yebi toujours depuis Lubumbashi docteur Peter Moto Mobote babato maître Fafana Motombo Élisée Masengo petite sœur propre la seule unique Gélor César Tiswaka yo yebi ndeto kendaka nango na pesi batu tout mbote Titi Mabika depuis Canada on peut s'appeler Blaise Okenge depuis États-Unis na pesi Rigen Zinga nazo peut s'appeler Didier Kazadi na pesi mbote na batu tout balinga ngai Marcel Lassens Abouba Masitu na pesa mundu na Didier Asimba As VJC, Pivon Tate, Black Fou Maître Chinois, bientôt, Azobi Misa titre, Nzemounaye, aime-moi, Ayembeli Mouanaye, Cheryl Panzo, La Baronne, Isarobima, bientôt, Rosalawana, Black Fou Maître Chinois, Yoyebi toujours, Bambote Bélé, Napesi Mbote, na Karine Kaya, femme d'affaires, Maman na David, na Robosa na Rayote, Napesa Mbote, na Nani Lisusu, Napesa Mbote, na Batutu Balinga Ngai, na opesaka bambote kaka boye mbote ye nango bino to boza kolanda ngai Amis Motoro ya maître Vincent Gomez Jean Blaise Mundemba naza kobosa na yo te napesaka mbote na bato tout napesi grâce persévère depuis Brazzaville Espoir Julie Gilberta napesa mbote na Henriette Ange Tare Aïcha Nzumba Ange Kilunda Vision Travel sur le voyager na moins cher $1,500 pour na visa Schengen $700 pour na Canada $700 pour na Chine aux Amobimba Ange Kilunda Vision Travel sur aux intéressés au bengi biso to kopesa numéro kitoro joli na pesi mbote na batu to bolingaka BG Manda héritier qui est Lubianga Kiala Garciano na pesi mbote na Messi Rifin na Robosa na Radio TV na DV digital bako souffrir na souffrance na pesi mbote capita ba Gaulois na pesi mbote na vena Madison tel Madison 5 étoiles na Luanda hôtel à mystique yebika ndeto ka okenango juste bafwa la motema ya mama Flore ndenge za kozala kitoko bino to bolinga BG Manda na senge pa na bino bon s'abonner massivement bon liker bon partager bon commenter et puis merci na DG la chaîne Denzel West Mandwakila oyo azopesa biso toujours occasion tozalaka wana mpona kopesa bino ba news mpona likambo ya concert ya Copperbox Arena en tout cas toujours c'est la voix officielle oyo ezali artiste page officielle ya artiste ba tiango soki ezali annulé bien reporté en tout cas tokoyebango na page artiste mais oyo eza kolobama par rapport ya yango kutu nalinga natiela bino reportage oyo ya ministre je crois ya affaires internationales ya Angleterre oyo ayaki awa na République démocratique du Congo mpona kopesa soutien na lutte contre Ebola oyo ezali na République démocratique du Congo ekomi déjà na Kinshasa bapesaki plus de 20 millions de livres sterling pour un soutien ya lutte ya Ebola au bakutana na chef de l'État. Je crois que Alex Ngando a rekoti la biso image wana et osala kitoko to landango
Au moment où les différentes frontières se ferment pour éviter la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est de la RDC, la riposte contre cette épidémie s'intensifie dans les zones touchées grâce à la première contribution du gouvernement congolais, mais aussi avec l'aide des partenaires traditionnels. Ce jeudi, la RD Congo vient d'enregistrer un appui significatif de Grande-Bretagne. Reçue par le chef de l'État ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, la baronne Jenny Chapman, ministre d'État en charge du développement international et de l'Afrique, a apporté une enveloppe de 20 millions de livres sterling pour soutenir la riposte. Responding to an outbreak. Nous savons que la République démocratique du Congo a une grande expérience sur ça. La Grande-Bretagne a pris un engagement allant autour de 20 millions de livres. C'est en cela que va consister la riposte. Elle a pour objectif d'aider à ce que le plus vite possible cette épidémie soit contenue pour permettre aux communautés et aux autres partenaires de pouvoir reprendre leur vie normale et continuer et contenir les cas de décès le plus possible. Au cours de cette audience, la baronne britannique et le chef de l'État ont évoqué d'autres questions, notamment l'économie. Nous avons ensuite abordé les questions relatives à notre collaboration économique que la Grande-Bretagne a toujours entretenue avec la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de plusieurs sujets dans ce sens-là et ensuite nous sommes souhaités bonne chance pour la Coupe du Monde où la République démocratique du Congo se retrouve en même temps que la Grande-Bretagne. Le chef de l'État a rassuré son interlocutrice de la résilience de la RD Congo face à cette nouvelle crise sanitaire. Tout est mis en œuvre pour contenir cette épidémie comme elle l'a fait avec les précédentes. Donc, Copperbox Arena, jusqu'à là, mais tous la précision, parce que tu as eu l'évolution à Ebola, où ils ont la République démocratique du Congo. Jusqu'à là, pour toute délégation, il y a supporters, il y a Léopard, Oyo, en Belgique, pendant 21 jours. Checker bango et puis je crois que surtout na deuxième match ou bien troisième match Oyo RDC Robeta la Coupe du Monde aux États-Unis pour nous soutenir Léopard. Donc Likambo il y a Ebola les alliés vraiment sérieux pour un concert toujours la voix officielle Bisabiso pour comparer na ya Fali c'est en octobre. Donc on a la 5 pas na bino bon s'abonner massivement, bon liker, bon commenter. Commentaire na bino esalanga bien. Na ba o bo finga ngai, na ba o bo lobaka beaucoup misanga BG bo encourager ngai. En tout cas, commentaire et vous allez pena bien tant vous allez commenter, vous allez liker et puis vous allez s'abonner na chaîne Oyo et vous allez kitoko joli ngana bino na tout le monde prochainement bisous bye.